Mbote bandeko balandi émission tozokende wapi ba oyo bosepelaka na mama Nicole Moisanza ba oyo bolingaka émission nanga tozokende wapi. Émission tozokende wapi eza pona changement de mentalité, eza ko permettre biso vraiment to avancer na kati ya mentalité moko ya malamu. Et nasalaka pe série double face naza actrice. Série double face ezali série moko oyo eza ko lakisa biso ba double face ya bato ba personnalité misusu bato bazalaka nango. Alors tout ça fait partie toujours na kati ya changement de mentalité, ça fait partie toujours na kati ya ko sunga biso vraiment toyeba ba vrai face ya bato yango na tia série comme double face. Alors na lié lelo pona ko sala émission toujours pona intégration, pona changement de mentalité. Et nakobosa d'abord te ko souhaiter bino nyonso ba bon week-end na bino nyonso tout. Et puis week-end malamu yagi le verbe pesa mama na Francine bambote mingi place bozali bambote na bino nyonso tout ba papa ba maman. Alors na ye na lisolo oyo eza lisolo moko eza histoire vraie esalami awa na poto. Et puis eko aider bandeko nyonso surtout ba couple basi mwasi na mobali ebele misusu oyo ba eko utiliser Facebook na ba ndenge na bango et mingi pe bakozwa mwa leçon na kati ya histoire oyo. Ba bon week-end maman Sema Mayansi et puis maman Jetri Bilongo ba bon week-end na yo, ba bon week-end na Kanes Jozoba la maquilleuse, ba bon week-end na bandeko nyonso tout, ba bon week-end vraiment. Nzambe azala na biso na asira histoire oyo eko permettre biso nyonso tout tozala très très prudent. Ba bon week-end na ndeko Amina tokeba na ba ami ya Facebook parce que ba ami nyonso tout oyo tozala bango na Facebook engolo bakaka te ba o bazosenga biso ba ami bayebi biso te eza na bato ebele misusu bayebi biso bato misusu misusu ozalaka na bango na parte na immeuble misusu misusu opesa bokutanaka na nzela misusu na supermarché. Mais mutu misusu kaza pona misusu aluka ayeba vraiment enquêter pona yo même mindele basalaka yango eza nango mabe te. Misusu omona akoluka toujours aye na Facebook mais oyebi ye mais asali faux compte pona asengo ami juste kaka po aluka koyeba yo. Alors na kati ya lisolo oyo eza histoire vraie na soki mama to ndeko moko oza na besoin ya kokota misusu pe bokoki kosala na système ndenge Facebook eza kosala kosenga na ndenge ya kobenga appel okoki pe kosala pona juste pona kokota ko participer na kobenga ngo un peu débat parce que ezali na ndeko moko ya mwasi auti kokanga mobile na ye na Facebook awa papa ya bana na ye en tant que ami donc asalelaki ye faux compte juste parce que po alukaki ayeba conduite ya mobile na ye ndenge nini ezali. Alors nayebi te soki eza pe na bandeko misusu oyo deja basi bazwi deja baku ya boye. Et puis vraiment conseil ekozala un peu partagé so bandeko misusu oyo boza misusu awa na ligne misusu misusu eza na besoin bokota mpona juste kopesa pe conseil pourquoi pas parce que bacouple na bandeko ebele oyo bazokolinga kosala vie sika misusu baza pe na bakobanga misusu pe baza vraiment na confiance lisusu ya bolingo te suite ya babiloko oyo. Alors na memeli bino lisolo bonsoir maman Jetri Bilongo na memeli bino lisolo ya ndeko moko ya mwasi afanda avivaka na mobali na ye baboti bana mais mobali msu makamba mobulu des fois azokanga mobali na ye mais asali faux compte ya lukuta azusko oyo bafoto neti bapapa na biso bandeko na biso mibali ebele lelo soki amoni mwasi mpo na ye mwasi kitoko
il faut mwasi emsu atika tolo libanda, il faut mwasi emsu azala na sima moko boye nde bandeko mibala baki mwasi aza mwasi kitoko, mais mwasi mususu soki ami couvrir to mwasi mususu atie photo kaka bongo bongo mibali mususu amona ye aza kitoko te. Yango ebele ya bandeko na biso mususu bazo ko tomber na ba piège oyo botala ndenge ndeko mobali wana atombe na propre piège ya mwasi na ye, parce que na kokoloba ke non soki mutu azali na esprit ya bilingalinga alors suka nango esukaka malamu te. Alors misusu pe ndenge baye ko utiliser Facebook baza ko utiliser surtout biso ba noir lelo mutu mwindu nazo loba te ke pona ko dénigrer biso te, surtout ba esaleli mingi ya ba congolais pe na réseaux sociaux eza vraiment mawa mingi. Alors eza esika moko oyo ezoko kokutanisa biso kati na ba relation misusu ndenge tozolobela pe makambo ya mboka vraiment, mais misusu baza ko traiter ngo na façon moko ya malamu te. Alors botala problème oyo ekomelaki ndeko oyo ya biso ndeko ya mwasi asali faux compte pona kaka ayeba vraiment mobali na ye akanga vraiment mobali na ye très bien ndeko ya mwasi. Na kolinga pe na s'excuser d'abord na bandeko oyo bozelaki nga na 19h bolimbisa mwa moke parce que nazwaki vraiment mwa problème moko boye nazalaki musika moyen nazonga lisusu ezalaki te na ba oyo bozalaki wana mpona kopatiente kozela nga na 19h juste vraiment bolimbisa mwa moke mpona ndenge nanosaki. Mais yango nabaki ke na continue toujours na histoire oyo olie nasala ngo lobi yango na bina sala ngo lelo pona ensuite ekoki pe ko aider bandeko ebele. Ndeko mwasi wana ntango asali yango azwi ba photo ya lukuta, azwi ba photo moko kaka ke non ko attirer mobali na ye, ba photo misu mwasi alati bien te, ba photo moko ya malamu te, donc ba photo moko très sexy. Mwasi asali faux compte asali yango tanga asali asengi siko mobali na ye demande ami, tanga asengi mobali ne demande ami mobali na ye pa yambi, tanga mobali ne siko yambi demande ami wana mbala moko mobali na bandi ko ye pa mobali bandi ko koma chérie boni bien na sepe na ba photo na yo yo zapi boye après atuni alobi yo ozolinga nga we mwasi na yo na ndako bino bozala kaka boye kolinga nga boye puis mwasi na yo okowangala nge pana yo te wana kutu na kipaka ye kutu te ndenge ezala nga na sepeli na yo nde oza mwasi na ngai nga mwasi tozalaka ne mpenza lisusu te tozalaka na ye te. Donc sikoyo ye moko mobali mwasi na ye sikoyo ya ndako apiege ye sikoyo aza koloba sikoyo makambo sikoyo epai ya propre mwasi na ye moko kutu mwasi wana kutu ndenge eza wana kutu na kipake kutu te yo oza wapi ko chéri yo oza wapi sala tuto mona nataka banzoto no nde na moni yango boye na leli yango na ndenga kosakala te na sepeli na ovima na ndenga kosakala te na besoin vima na mona yo wana journée mosusu eleki. Journée mususu mwasi su akomi ameki kokoma bonjour tonton bonjour chérie boni santé vraiment sala rendez-vous tokutana ko nga za besoin fa na bima na otelaka banzoto ne okaye bon mwasi na yo ya ndako yo mwasi na ndako yo zolinga nga mwasi na ndako akoyo ko sala nga mabe te ko calculer kutu te abandi ko critiquer mwasi na ye ya ndako et pas ya propre mwasi na ye moko na Facebook critique bitalaka banzoto na yo oyo banzoto ye pe bi mwasi sikoyo mwasi alobi tindela nga photo ti mobali azwi photo ya mutakala, mobali azwi photo na ye ya mutakala atindi yango na Facebook wana oyo propre mwasi na ye asalaki, propre mwasi na ye moko asalaki loba takana mama Sema Mayas. Donc mpona koloba ko batu mususu eza babilo mususu batu mususu tika basalaka bango kaka boye mpona mususu pe ke non mubulu kindumba pe ekena na kosila misu bazoyeba te bazoutilize Facebook bele baozala prudent te. Nga naza na batu oyo pene na santaka ke non bato bayebi nga vraiment ezala mibali ezala bana basi mususu oyo balinganga te na santaka meme esoleli na bango maka mutu ayeli yo na faux profil biloko mususu eza penza ifo kotimba. Tala sikoyo mwana mwasi oyo azo apiege penza propre mobali na ye, propre mobali na ye moko alingi ye, donc azo koma sikoyo ye mobali azwi akangi penza photo ya mutakala azwi sikoyo atindi
donc na compte wana oya fo o mwasi na salaki ayi siko mwasi yo pe tindela nga oya yo ye pe siko yo abima niko na so ka ba photo moko kaka pe ya moko ya mutakala bongo na zipe photo moko ya sala on montage na tindeli ye pe mobali en tout cas vraiment nazo koka penza te nazo koka te faut kana mono kaka vraiment to bima no ka to coucher no na koka ka ba photo te mwasi ndako alobi maniko na fandi nano nazomona ndenge mobali azokoma siko mwasi azokoinsiste kaka mpona me mwasi na yo ya ndako ese akoloba te te nga nakipaka ekutu te nga nakipaka ye te mwana mwasi wana bimaniko nasili na mai na makila nzoka mobali bonsoir kana mama bonheur louvovadio mama bambote na yo motema ya papa nono oyebi ke mwasi alobi manicole na sili mayele ntango mobali atindeli ye foto na ye ya mutakala donc ye mwasi asengi abi yo ozosenga nga foto na nga yo tinda na foto na yo ye mpe mobali azwi foto akangi papa atindi nzoka azotinda azoyeba te azotinda foto epai ya propre mwasi na ye ya ndako mama ya bana na ye alors sikoyo ndenge eza wana nti sikoyo mpe mobali wana na miniti oyo azoyeba te keno aza piégé par propre mwasi na ye ya ndako mwasi na ye ya ndako mutu asalaki faux profil wana mpona sikoyo ndenge eza wana azwi mpe bafoto oyo ekoki koatire mama bonheur motema papa nono mama tala na lisolo oyo bino boye nsima na mama Nadia ebebi vraiment lelo ya ye ebebi mama Nadia banzola donc sikoyo ndenge eza wana bapapa nakeno na point côté bapapa toboyi na biso te me nga na koloba na bino na niveau ya facebook na miniti oyo eza ya kobeba bapapa botimba bamama oyo ya lelo baza bamama oyo bakoma na bateknologie baza lokola bamama mongala te akoyeba ober internet te akoyeba kobeta internet te akoyeba kosala facebook compte te mama mongala akoyeba te me basi oyo ya lelo oyo ngai nakuti na poto awa basi na bino ya bafrançais milai lokola banani oyo akufa oyo ya Belgique loi de Belgique oyo akufa mwasi ye moko alobi manicole sikoyo mobali na miniti oyo bafoto kaka ya mitakala azokotinda nzoka azotinda bafoto ya mitakala na propre mwasi na ye me miniti mpe mobali wana na miniti oyo ayebi mpe te keno atindi bafoto na propre mwasi na ye abandi kodrage propre mwasi na ye na compte oyo ya faux. Et puis bonsoir kana mama Liliane Ipondo. Donc mwasi na ye ndenge eza wana atali ndenge mobali a dénigré ye kutu fia na zo kanga makaka bi mais yo ndenge oza na ozo tindela ba photo na mitakala boy ozo banga te bi na banga ninga déjà sina kabwana ye kana na kabwana mwasi na kala a osale loko te ye pe mwasi a critiquer mwasi et pas ya propre mwasi na ye bande kuna ngai il faut kozala vraiment prudent vraiment na makambo mususu surtout na ba Facebook ba ami biso to monaka atomoni otie elongi mususu ko kozwela openda elongi azu penya ba photo ebele atie mais eza émission za faux profil sikoyo ya boye ndenge eza neti mwana mwasi wana tala sikoyo ya boye ngambo na yebisa ke ça sert à rien ya misusu mutu okoki kotomboka okoki koboma libala mpo omoi mutu soki se retrouve na ka ya boye peut-être ndeko mobali wana aza na bapossession fo luka basali na nzambe neti bapapa Edo Samuel Muteba motema mama na biso Lili Akeye donc basambelela ye mama boboto mutambongo a moninga na ote mama bonheur mwasi ye moko alobi manicole nayebi te soki toza na baka oyo ebele na bakati ya bacouple ya biso bato ya mangala ndenge mwasi acreye compte bandeko bokolimbisa boloba misu mwasi yango mpe oka mwasi mabe ndenge ya kocreye ka compte mpo kaka apiége mobali na ye mais mwasi acreyaki compte wana parceke misusu alukaki ayeba nanu mobali na ye vraiment niveau ya mobulu yango mpe ezalaka ndenge nini. Alors mobali ndenge eza wana ye pe subul azoko solola ata kutu bandeko bapapa bamama misu mpe basalaka yango okotinda foto ya Adamu na kaka na internet boye
bato kutu oyo bastar kutu baaméricain kaka likolo adamu bakoma batambongo babele bozozwa adamu yango mpe na valeur te ndenge nini kaka likolo adamu ndenge eza wana nazoka encourage ke adamu te mais na niveau ya internet botala neti ndeko mobali oyo mwasi na ye moko asengi faux compte ya lokuta mwasi na ye moko asengi ami mpo atire azwi nanu bafoto nanu ya basi oyo mpenza ya banzoto bilamba vraiment ekatani donc ya bilamba mabe oyo balobaka bilamba mabe abike mobali nanga soki akoresiste to akoresiste te mwasi sikoyo mama moko asali bafoto wana atindi epuis mobali mbala moko aresiste te ye mobali so azwi bafoto na ye ya adamu atindi lisusu atindi donc propre mwasi na ye na ndako en tout cas bandeko na ngai bandeko oyo eza bandeko basi eza bandeko mibali nayebi te adamu baaméricain kuna bakoma nango na mbongo oyo ya bino baadamu na bino eza kaka ekendaka na bawhatsapp ekendaka na bafacebook kaka gratuit kaka boye moto oyebi te mutu et puis Facebook vraiment Facebook eza lié kuta koya kubiya bilinga te mais oui mama bonheur adamu pema ya ofele pe esambwe oli siko na minute moi si mutaza siko na ki adamu na ye na kata ya compte ya faux profil o ya sali siko ndenge eza wana soka na ebite po akowanga na pete po moi si ndenge aza na minute pe atuni pete mama bonheur soko ko benga papa Camille soko ko komela mama bonheur numéro kuna na privé ou mama bonheur ko kota na ndenge ya nini ba mama bo réagir nani po ndeko moi si pe a besoin ba sunga ye pe nani mwana implice pona parce que motema na ye et soit qui vraiment et soit qui passe vraiment ça là qui passe ba papa na nga pe bo loba pe bo réagir ba papa parce que ndeko moi si pe ayo qui passe que a piéger mobile na ye a sali Facebook ya lokuta alors mobile na ye sikoyo a tie ba photo ya sexy mobile sikoyo a kwei na séduction wana mobile na ye propre mobile na ye atindele photo mutakala na konti oyo ya salaki siko motema ndeko peza esali pasi azoyeba te soki mutakala ya mobali na ye epanzanaka lokola arsa na lipa ou bien eza kaka epa na ye to esi ekoma de ye pa bato mosusu bandeko bapapa na biso bandeko mibali ezalaka kaka mwasi moto ase respectaka te ezalaka mpe ndenge eza wana mobali pa ase respectaka parce que na yeba ndeko moko aloba mibali balobaka nga na bima na basi ebele na osakanela mbasi wana non yo mpe mwasi aosakana parce que ntango bimi na mwasi otike donc mutakala na yo eza mutakala moko donc eza lokola kwanga ya échantillon omona boye mwasi mosusu oyo bokabwanaki na ye oyo kuna ntango amoni obima na fille mosusu boye après mbala moko asa yebi yo deja atali kaka boye aza ata kuna kutu te mpo aisa yebi yo ezalaka kaka mibali te na basi mpe mosusu mpe soki ayebi yo ke mobali osobimaka beya na basi ebele ayebi yo deja donc ekosambwa na ndimi na nga te ya kiadamu ezalaka kaka kote mwasi sikoyo botala bapapa histoire oyo il faut ete ya bandeko ebele oyo baeselaka même kodrague na Facebook il faut vraiment kosalaka très attention parce que Facebook oyo ebele eza ya faux nga même nalandaki même na information na France mindelo bazoluka moyen mpe ndeni bakoarrete bientôt bakonte moko ya lokuta mwana moko akufaki lisusu likolo ya makambo yango kaka ya bakonte ya lokuta bazoluka bazoluka soki système moko ya kosala ke mikolo koyaba ane koyaba makambo lokuta ya bakonti kozala lisusu te ekoma benya moto adepose identité na ye mais histoire oyo bandeko na nga neti ndeko na biso mobali oyo asolaka mpe akoma mpe kokomaka na konti wana akomaka omona azokomela okoma mais mwasi mpe ndenge azanaka azorépondre kaka azobaye mais sans esprit sans ke yeba ke azokomela propre mwasi na ye ya ndako azotinda photo ya mutakala na propre mwasi na ye mama ya bana na ye sans que a réfléchir pe bandeko na nga oyo eza réseaux sociaux eza Facebook nayebi te biso bacongolais lelo ki mutakala ezaka lisu na valeur te na États-Unis kuna bakoma na bamillionnaire likola mutakala oyo misu bakoma bata mbongo kaka mais soki ndeko na ngai mutu oyebi te
ezala mwana mwasi. Comment qu'on raisonner que mwana mwasi wana surtout pendant qu'on yeba vrai compte ya vrai na Facebook, il faut compte wana kota direct. Ceux qui bomoni compte ya Facebook wana muta compte nango direct, wana aux à l'aise. Net nga maman mo isanza na 3 comptes ya Nicole maman Mongala, Yefa Nicole na sanza moi oyo. Alors ceux qui skoyo compte oyo omoni ke muta sengyo demande ami. Compte wana kota nango direct te. Il faut qu'on doute même moi moke. Surtout bande ko na biso mibal. Boke boko ya kolinga ba cousine na bino. Boko ya kolinga ba nièce na bino. Boko ya kolinga emsusu propre ndeko na yo. Parce que ezana ba makambo susu ba famille musu na la histoire ndeko moko ya mwasi. Ake ko bota na propre ndeko na ye. Parce que moni ba mibali oyo ba papa oyo ba bota ka bana atiki aboti bana atiki. Surtout na réseaux sociaux. Okoya kokuta na emsusu na fi moko mais okoyeba te fi wana zalaki demi-sœur na yo. Alors ba papa na biso ba africain surtout ba congolais ba angolais ba brazzaville parce que na lobaka ba congolais te parce que mission etala maka ba angolais ba linganga mingi ba brazzaville pe ba linganga mingi izakra ba congolais te parce que naza suivi même na Libanda même na Angola même na Brazza baza na batu mingi balanda ngapi. Alors ba papa na ngai il faut qu'on évite ba scandale oyo ndenge moi ça sali faux compte ya Facebook atie ba photo presque ya nini ya sexy et puis propre mobile na ya ndaku a piéger ye mobile na ndaku azolinga ye et puis propre mobile na ndaku azi photo ya mutakala na ye atindeli ye basala amour na Facebook sori na ndenge ya photo bozo mona sikoyo niveau pe façon bilinga linga place nini esukaka. Alors bande kona ngai surtout ba papa bana mibali bosalaka très attention na Facebook parce que bato oyo emisusu famille oyo biso ekoko kozala munene oyeba te komona kaka mwana mwasi boye engambe bo mwana mwasi to mukuse to suki to propriétaire bien to emisusu mwana mwasi aspect boye okoyeba te koya kolinga mwana ya tante na yo emisusu yo za mutu apoto oyaka poto kala mwana tante na yo emisusu otikaka yazalaka mukie oyebi te ndenge nini akola eza kaka te développement ayo ezalaka awa te na Afrique kuna mpe soki otali bandeko misusu mpe bazozala mpe na tendance plus koleka meme bato ya poto epi bana misusu mpe lelo bana misusu bakola mpe bozomona mpe ke non mwana mpe aza na Afrique me azozwa mpe développement moko ya makasi. Alors papa il faut kozala un peu na kolembisa mwa moke na bilingalinga sur Facebook. Soki bokebi te okolinga kaka ndeko na yo okolinga kaka emsu mwana to emsu mwana ya papa na yo papa na bino moko abalaka mwasi moko boyebanaka te abombaka bino après sikonzoka mwana wana azala na Facebook atiaka bafoto ekotombe ke ntango bokutanaka après to papa ekozala na libala to papa ekobenga ayebisa bino ke bozalaka na leki to bozalaka na mwana moko kuna ekozala trop tard. Emsi oso tindi foto mutakala ndenge mwana mobali oyo atindaki foto mutakala na ye epa ya propre mwasi na ye na ndako. Après siko atakutu basali amour te mais photo déjà ya Adamu mo eza déjà mabe bon siko tindi on a propre ndeko na yo to na propre cousine na yo wana eza torture eza traumatise tikali pona libela oyo nyonso ezali ba conséquence ya bilingalinga parce que et quand on va dire que non moi si nous sommes au na Facebook nde ezali vrai compte ngana zaka à l'aise na vrai compte oyo na mona ka muta compte nango direct tant que muta compte direct te kozala na l'aise te na compte wana ke oso neti babiso oyo ngana yebi ke ezala bande comme super ya mibali emsu ba yebi nga basala pe ba faux compte emsu ba piéger nga ba draguer nga pe na yebi na yeba pe façon be komeli ba message monsieur landana ezala pe bandeko mususu ya basi. Alors il faut vraiment que ça la très attention sikoyo botala nende ko mwasi oyo alembi ma Nicole na lembi mutakala mobali nanga na moni yango vraiment boye na faux compte na salaki na tin nga ya sengi mwasi photo yo pe tinela nga photo na okasi ya mutakala mwasi abima Nicole na sali na okola mwana biso za mayela ebe internet to sali photo na to sali ba montage ya photo ba tindeli yepe mobali pou azipe photo na ya mutakala bon atindi ya mutakala yango mutakala binazo ko encourager te ke me ba ndeko ezala basi za mbali
boko kende kuna epa ya oyo mususu oyo mundele oyo alingaka bana mike wana azaka na Amerika kuna bomonaka te ndenge afutaka bango na kiadamu. Mais oyo ekoma ya Facebook eza ya mibali eza ya basi mutakala moko sa récompense ezalaka te ko partager yango même na ba WhatsApp même na ba Facebook sa récompense. Alors bandeko mibali il faut histoire oyo ebangisa pe bino parce que kolibilinga na Facebook eza place kuta kolinga te. Facebook eza place moko ndenge eza wana eza kwa kitona eza kwa ka bataillon tozo yebana te. Facebook eza wana tozo koto ndenge na bazalo baba kala mingi te bando sala ke no ezo ya Facebook ba système ba faux profil et aussi là kala mingi te ezo ya pona baba ndasko ko senga mutu identité na ye po ba yeba batu mingi bien na landa quand même l'information ba papa na bisonga vraiment na ko baser vraiment pona ba papa pona nini biso to mona ka mindele mitakala na bango mindele mundele ninga po atikaka mutakala bazi ba futi e caché oyo koya kolinga mwasi na Facebook ozikala mbala moko pu kotinda photo na mutakala siko tala photo etikali na appareil te etikali na appareil pona ni biso ba to mangala biloko mususu pe bozalaka te loba ta mama bonheur Facebook lycée bosangani mais ba faux profil eza ebele na Facebook et puis papa oyo boiseyaka ko draguer basi na ba Facebook histoire oyo faut bangisa bino misusu pe basi na bango si bakanga pe bango omona pe mwasi akangi yo asaleli yo faux compte boye akangi yo mbote mama Exil Faveur coucou ma chérie Karen privé mwasi akangi yo pe mwasi ayeba ke non o draga qui est andimi et puis atika na position omona ka mwasi no na ndako o surtout ka mwasi no bandi ko bimba libanda o bakanga ozo bate mwasi azoko venger misusu pe boyebi te misusu o eza histoire misusu eza ebandelikate misusu pe si ba leki déjà na makambo oyo bandeko basi ndenge mwasi oyo asali faux profil ndenge akangi mobali na ye propre mobali na ndako atindele photo mutakala eza bandeko mibali misusu pe bosi boyebi na bino te misusu pe basi na bino pe bakanga bino pe bongo mais o comprendre te mwasi na ndako misusu ka bombelio kanda wana mwasi ko bomona seconde azolambelo azolia ibiza biloko misusu ba papa faut que ça rappelle très attention surtout na Facebook ngai vraiment attention aux gens mobala mobulu sala ngata en public na kati ya réseaux sociaux oza na 1000 chances à kolinga propre ndeko na yo oza na chance même okoki même ko bima na msu belle mère na yo okuta na msu ke non omona msu ba belle mère msu bazalo kwa neti ba mama mungala okomona msu aza ko lutter contre la VS aza ko lutter yo ozomona kaka ozomona kaka aspect boy njoka belle mère na yo abimaki msu na papa na yo botala babilinga ndenge nini msu esali ke non papa na biso oyo akoya kaka na piège na propre mwasi na ye ya ndako mama ya bana na ye bapapa nga na ye kaka lelo mpona bamama te bapapa e bapapa na biso batamangala bozo utilize Facebook na yebi te ndenge nini yebi ke bamisusu basi respectaka misusu balobaka mwa mobali ozoloba oza na basi 5 10 to 8 to 4 oh yodo leki non mutakala no ezosambwa tanke ya basi wana bibi na bango esambwe basi wana pendenge za wana ba respecter yo te ezalaka kote na biso te yo mobali msozo na basi 3 njoto no pe ekutani na 3 personnes wana mwasi wana pe msozo mona na mwasi musu déjà ça yebi yo déjà asa yebi déjà ba likwanza no place ezali respect kaka te parce que poza oza mwana mobali yo te non mutu na vie faut respecter na nzoto na yo il faut nzoto na yo moko respecter ezala mwasi ezala mobali me bandeko na ngai biso ba africain surtout ba congolais ba pareil belé balinga bazana babilinga linga babotaka bana par-ci par là
il faut bozwaka temps misu bokolisi bana na poto, il faut bozwaka temps misu ya koéduquer bana bino koexpliquer bango réseaux sociaux oyo ndenge nini ba réalité ba conséquences nango ndenge ezali. Misu ndenge ezana ndeko mobile oyo ndenge atindeli mwasi ne propre mwasi na ye asaile faux compte na Facebook pona misu ayeba niveau ni mobile na ye aza capable ya kindumba kaka batie kaka photo batie ke na ba photo lukuta ndeko mobali ndenge eza wana azokosopana na photo oyo ezali ya montage ya lukuta likola photo ya montage ya lukuta mwasi na ye asali a créer Facebook ndeko mobali azoparvenir otinda propre nzoto na yo propre ki adamu na yo otinda yango epa na messenger epa ya propre mwasi na ye po ayebi pete ke non wana aza mwasi na ye quand même beaucoup kosuka na bino na ko draguer mais ko keneti na niveau ya ozwa nzoto na yo otinda ngo pona ni po omoni kwisi ya mwasi po omoni msusu nini soki mwasi ngo tolo ne soki za ndenge nini et puis ba mama nanga soki ozana mobali azana niveau vraiment ya impudicité ya boye vraiment il faut ko luka ba délivrance makasi il faut vraiment ko prier pour na ye parce que mutu soki azobanga te sur Facebook WhatsApp siko nga nazoloba na sens ke mitakala ngo oya bino ezalaka vraiment donc sans tendance sans valeur sans même charisme oyo tozomona ya oyo na kotanga na makombo te oyo tozomona bango bazosala ba télé réalité kuna kaka boya pamba kaka photo pamba kaka tiri kaka mwa sima pamba aladi kaka mwa mayo kaka pamba pour ba agence kuna ya kimanikinage kuna bapesi embongo oya biso bakongolais ezozala kaka gratuit kaka boye na ba YouTube na ba WhatsApp non boluka tata wana oyo abalaka bala mike wana ya mindele wana ye soko otikali mutakala bongo mona il faut apesa mbongo parce que epa mindele bayebi ke otikali adamu ba adamu na bino eza kaka vraiment na niveau kaka bongo gratuitement moko na ba niveau kaka ya ozotindela mutu nini nayebi te bandeko nanga soki mutu alingi akota awa akota na merci beaucoup ndeko awuti kokomela ngai eza na ndeko vie moko aboti na mwana na yango makambo nazoloba sur Facebook mibali oyo moni na ye mwasi oyo apiége mobali na ye nayebi te nga babeteli nga lisolo mais bakango il faut ça pe basi monsieur esi ba vivant ngo asaleli mobile na ye faux profil mobile na ye pe azu pe que non abandi pe ko déranger ye atie photo bande konanga mibali il faut bo arrêter boko ya kobima un jour na ba propre bana na bino boko ya kobima misusu okabwani na mwasi misusu mwana pe ndani nga koli omona kaete misusu propre ata côté mwasi na yo lokola bamisu bamonaka bafoto basi na bafacebook te bamonaka bafoto basima te bamonaka bafoto batolo ya basi te kaka misusu kutu akomeli nga français moko nga labi nzambe yo ozokokomela nga français oyo ngai moko kutu ya en tout cas azokokomela nga français babiloko tout ça eza bien te bandeko na nga mibali Facebook na koencourage bino te bodrage na Facebook ebele bazokwela na bapiège ya basi na bango ya bandako bakopine na bango ndenge mwana mwasi oyo aza na poto awa na mincho me mobali na ye ndenge aza kuna azokoaccélere kaka bafoto kaka ya mutakala ye uta azoba ma Nicole ekomi na koleka nazoyeba te nasala ndenge nini bonsoir bokulaka greffier international azoyeba te asala sikoyo ndenge nini mama bonheur mama boboto mama bonheur mama Versas loba nanu nazozela peine na yo to nazozela mutu aza na besoin a intervenir tosunga mpe nanu tantine parce que tantine na biso abike no bo eskize ye soki bamisu baloba mpo na nini ye mpe mwasi asali compte ya lokuta bonsoir ma chérie Esther Rodriguez asali compte ya lokuta mpo na misusu akende kopiége mobali bocomprendre mpe ndeko mwasi parce que azalaki quand même na confiance sur mobile na ete yango asali compte ya lukuta azwi bafoto ya lukuta atie mobile na ndako asengi ye foto ya mutakala ye mpe azwi bafoto moko ya montage asali atindeli mobile na ya ndako foto ya mutakala mobile sikoyo ya ndako atindeli oyo ya ye mpenza alobi ke na nzoto ayebi nzoto ya mobile na ye sikoyo na Facebook mpo ozala sire ke eza compte ya vrai mona ata moto yango na direct
Yo mona ata mutu wana na direct te bandeko na nga mibali. Yo mbala moko bandika ko tinda photo na ya Adamu na niveau ya messenger. Siko mobali atindi yango epa ya propre mwasi na ye. Epa ya propre mwasi na ye. Bandeko na ngai ba papa. Biloko aboza malamu te. Ah na poto ndenge eza wana mutakala ezaka na valeur. So boke na ba agence ki manikina ba ko proposer niveau mbonga mutakala eza na mbongo mususu. Niveau ya bilamba pe eza na mbongo mususu. Mais oya batu ebele na Facebook na komaka komona. Puis oh ozotika mutakala ka dans les vides. Non, oko so manda ko pelikola mutakala na ko encourager te mais batu misu oyo ke non ba mona ngo eza normal. Mais siko tala na niveau que non père de famille, papa ya bana ebele. Azozo mutakala nyazo kabango lokola lipa na nguba. Na niveau ya messenger, likolo ya faux compte. Non. Il faut que linga moi si boye, il faut que linga ba si boye parce que le fait que besoin que linga ba si na ba alire ya ba Facebook, boko bimala ba propre ba na bino. Nazolo ba ngo vérité, oromona mwana na yo misusu obota kana fimo bo na Afrique kuna, fi wana misusu akenda ka Angola to akenda Brazza to aza na Congo. Alors misusu bokata na ye misusu relation, moi na poussani akolo yebi to moni kaka mwana moi si moko na Facebook pour bandi. Pour ba Facebook pe ya bato misusu ezaka na ngona ba compte ya solo terre. Pardon, combo monsieur, moi monsieur a kosika combo mo beka de champ, mais oyeba monsieur teke non, moi na wana oyo botsaka monsieur tikaka na zemi, ozo bateke moi yango yo wana koli. Yo papa déjà bandi kolinga. Bon siko soki photo mutakala et quel isusu na ndenge oyo mobile atindeli propre moi sinai. C'est un scandale. Non, bon tika na babiloko. Parce que tout ça dans le monde il y a faux Facebook bien vous mona teke non au ça na 5000 amis ba amis o ba réagir ba zo ko réagir na babiloko non au moins là M sur 300 M sur 400 mais les restes on les a ba faux profit ngala benga ngobongo parce que ça ba vrai compte ça ba vrai compte ba compte ya bien muta senge ami penya sepeli na yo au moins attends yo zo tia likam kaka ba to zo réagir 20, 100. Mais si quoi les restes wana. Baza banane, ba théoriste te wana. Ngala benga bon ba théoriste à Facebook. Baza batu o ndenge zo wana, baza batu bazo ya wana, peut-être pas ba surveiller, ba ye ba mouvement nyozo sala. Baza ba ami moko, ami mon malamu te. Alors, il faut qu'on soit très prudent à niveau Facebook. Surtout ba papa. Surtout ba papa. Nazo senga bino vraiment il faut kozala na yebite ata kutongo eza lié moko ezo balisa bato Facebook e balisa bato Facebook misusu ba obo yeli bazo yela ba style wana ko linga bato ba Facebook eza bina bato Afrique misusu o mona misusu mona mobile boy netinga mona mwasi azo tindelo photo na ye mais on sala na ngoni surtout moi la bande ko la biso pe misusu afri nazo mélanger te alors comme ta photo na ye atindeli yo moi moi na yebite bible le baki l'homme quittera s'attachera à sa femme lelo comment la femme quittera s'attachera à son homme donc monde à l'envers siko ba makambo oyo boye ngana solo ba parce que toza ba africain ndenge za wana surtout okoko ya kokutana na nièce na yo na Facebook ce ka se présenter ce ko yeba ke na kombo ya nièce na ke na Jessica peut-être na Facebook na tie Jessica te atika la star okoyeba pété ce que émission ndenge za wana oyebi te ke na émission eza terrain privé net terrain privé déjà azana kombo na ye mususu. Donc, déjà, na bilo comme sur le niveau ya Facebook, il faut que ça très attention. Bota la mobile siko. Na minute on est là, moi si on a fani na epe kimia na ndaku a fani na kimia na ndaku, akoyebi ça peut propre mobile nete que non, ngala sala ki faux profil, na kangi na tie ba photo yo luli ba photo wana, aussi ba photo no ya mutakala o tindelinga. Pour moi si ndaku ala ba photo na ya mutakala. Et ça peut être mon peu mibali pe le loba comment peut kokanga pe basta bango misupe na ba faux profil siko ngana zolo ba kutwa ko solo la ta bozo okangi moi sino mso zo draguer andimi mais eloko eza mabe ozo tinda ki adamu na yo na mutu oyebite pokaka omoni ami pokaka omoni aza mwasi yango oyebi soka la sirène oyebi soka akoma nguma
oyebi soki aza mwasi oyo aza ngai alanda témoignage moko mwana mwasi moko azoloba ndenge aza mwana mobali mabalukaka mwana mwasi. Donc vraiment bamama soki misu mobali no aza mobulu il faut vraiment que eza likambo moko ya koprier parce que mobali ya ndaku akomatique na niveau ya koexpose ki adamu na ye na niveau ya messenger ya Facebook na moto ayebi te. Bonsoir papa Nestor papa. Eza pasi mingi. Eza malamu te bandeko na ngai. Na passé message juste pour na ko essayer un peu ko discuter na bino bandeko, ko essayer un peu ko solola na bino pour na bandeko misusu oyo misusu basi ba leki déjà ba ka oyo ebele ba misusu ba piéger pe mibali na bango mais bandeko na biso mibali il faut vraiment ko kitaka mwa muke na kimobulu parce que moi si sola moi si azolambelo na ndako azo servir yo azo tielo mungu na biloko azo peso biloko kolia soko za mobulu il faut qu'on diminue parce que au bona sube moi si wana asa piéger yo ndenge ndeko auta ko piéger mobali na ye ayebi ba vérité fan so za mutayebi nzambe ta obomo na poison ti a oboma yo et puis ba sur Facebook on y so toile o linga photo ndenge ndeko na biso mobali alingi ka photo parce que mutu réel azate ezate que non ozomona maman mo isanza zo l'émission boy azo le kabwe ezate que non so omoni que non maman Maria nia satie photo na epe yango na pe kaka na Facebook mais misusu surtout ba oye ba changer ba photo omoni profil misusu omoni il faut vraiment qu'on se méfie surtout ba papa faut qu'on se méfie omoni beaucoup ko regretter un jour olingi nièce na yo olingi cousine na yo oke kolinga misusu fille moko côté mwasi na yo. Et puis njoka côté mwasi na yo pe misusu komoni fille mo oyebi pe surtout ba mabala oya poto aw omona yo kutani na mwasi na poto me balinde kwa mwasi nyonso to oyebi pete ba seme kino presque mingi po oyebi pete po misusu pe okita pe Afrique te pona okeye baba bango nyonso mais il faut kozala prudent parce que lokola oyebi famille ya mwasi nyonso te na Afrique Facebook e koma na ngomona boye bozo senga na ba ami keba oya kolinga propre mwasi leke mwasi na yo misusu misusu pe si balinga omona pe boye misusu leke mwasi pe boye ayebisi yane mais oya aza seme kite mais oyebi ka uti kokomelanga makama bolingwa njoka oyebi pete njoka ndenge eza wana sango na ndenge balobaka epanzana na kati ya famille ya bato bapapa bo se respecter s'il vous plaît bokoma te na ka oyo te ezala te ke boyokaki message te boyokaki mateya nga na ye kopesa kaka mateya peut-être misusu bato nani bapesi te oyo eza histoire ya lokuta te eza histoire vrai et puis ndeko mwasi soki asalaki faux profil wana mpona misusu apiéger mobali na ye parce que ayeba nani niveau ni mobali na eza parce que soki ezalaki misusu mpe mwana na ye mwana moto azwaki inspiration wana donc papa otinda mpe photo motakala epa mwana bozomona degré ya bilingalinga degré ya kindumba place ne kosuka. Bonsoir maman Joséphine mama Passa kana bonsoir maman Yuyu Bongonga kane kami. Alors ba photo mosusu ndenge eza wana omoni ko bite na moni photo moko boye ya kitoko na kolinga mama mungala mais au moins la maman ngala mena simana njoka neza na pa mungala mutazali eza su mama te ba ndenge mama ba Facebook misusu au moins photo a moi si mais eza ya mobile nga déjà ndeko moko na osolane na sina timba ke no aza mona mobile so bonsoir maman nga pe na bi bonsoir maman siko e comme ko choquer dans ma chérie ma belle boni ti a moni ka ke na commissaire PD na ndenge ba commentaire abi te maman nga eza photo ya cousine na nga na za papa zomon bandeko na ngai surtout ba papa mingi misusu bolingaka ozomona kobima na 4 basi 5 basi même mibale même 3 mutakala no mutezo sambu ezaka te basi wana te yo bimi na bango yo pozo si la valeur to si la valeur biso nyonso to ezaka côté basi te ezaka côté mibale sikonga pe nazolo bala bino basi baba te la bino ba pesa bino biloko kolia peut-être ça na ba kam ebele misusu na bandako na bango misusu okenda ko draguer misusu nani
kusi na mwasi na yo to leki ya mwasi na yo nde nazo babolingo ya poto oyebi nanu famille malamu te na Afrique papa botika kodrage okoya kokutana na propre leki ya mwasi na yo ozali susu na explication kopesa te parce que preuve kotikala lokola papa na biso oyo mwasi azosolola mwasi oyo azosolola propre mwasi na ye mama ya bana na ye ye pasali ye kaka foto kaka montage kaka bongo ya mutakala atindeli ye mpe mobali azo atindi oyo ya ye sikoyo akowanga na koteni sikoyo oyo ya mobali eza adamu original wana ezali adamu ya faux profil soki adamu yango bandeko nanga adamu epesaka mpe mbongo oyo biso tomonaka bana oyo basalaka basérie na bango batele réalité na bango oyo bakoma bango nyonso tu famille mobile likola adamu na bango ti bongo oyo bato bangala baadamu na bino ezaka adamu moko sans impact adamu moko omoni kaka ami mwasi kaka na whatsapp po otindeli ye kaka ki adamu na yo omoni kaka mwasi na messenger po otindeli ye non eza malamu te alongo nazoloba boye il faut kostoppe parce que oyo toza na monde oyo ya Facebook ezali monde moko vraiment tozoyeba te yo nani toza vraiment na garantie te yo nani na omoni nayebisi bino oza na 4000 amis oyo bareagisaka na bacommentaire koreagir na bafoto bakokoma ata 1000 te sikoyo le reste nyonso to wana bazali bathéoriste baami mosusu toza na bango baye wana mpo basurveille bayeba mpenza batala mpenza soki okoki kobouge alors il faut kosala très attention yo mwana bomoi yango ese eza normal oza na baami ebele mais bazalaka bao bazoreagir kaka 100 bao bazoreagir kaka 200 msu 400 bongo le reste wana nayebi na ngai te so bazalaka bato ya armée ya kabila parce que oza na baami ebele bazokoreagir te bazosala mpe eloko te donc il faut kozala prudent mais so bolingi koteka adamu en tout cas adamu batekaka yango mpe bien na niveau mindele oko koteka adamu boye te na bamessage na bawhatsapp donc ozwi kaka mwasi alobi kaka pa otindi il faut mpe ndenge ezala na peke non ndeko mobali surtout bandeko mibali bolimbisanga lelo na ye parce que makambo ndenge ezokendele ezokee mabe makambo bakodrage na bafacebook ezokee mabe boza na bino mutu oyo aza na mwasi na ye aza libre te parce que soki oza na mwasi na yo keba ndenge eza wana okoya kolinga msu ndenge eza wana kaka usoti kuzi na mwasi usoti mwana na yo ngai nazoloba na likambo ya mwana mpo ndeko moko auti oyebisanga papa moko mpe auti kolinga mwana na ye propre mwana na ye c'est grave bato misusu baza ta na ba 4 faux profil baza na ba 10 il faut kosalaka très attention déjà neti kolivre kaka adresse no andako boye misu bayaka pesa adresse no deya kolivre kaka adresse no andako boye kopesaka yango te parce que omoni moto yango na direct te azosala émission direct te pardon émission kutu te atali bato mosusu bazala na bafacebook na bango toyebi kena so namoni mama bonheur mama sociale so namoni kaka mama bonheur donc nabi oyo eza motema papa nono esili wana mais sikoyo soki par exemple kena namoni nanga motu te il faut kozala bien kobanga mpe nanu mpo na nini bapapa bosala babilingalinga nazomélange te bolimbisanga bokanela nga te nayebi ko bolingaka nga mingi mais nazoloba parce que ezala basi ezala mibali misusu kimutakala yango ki adamu yango eza na valeur te mais bokende kuna na États-Unis kuna bomonaka bana na famille wana te batekaka adamu na bango bien na magazine kuna batekaka mpe mitakala na bango mpenza bazoka mpe bambongo eza pe na basi lelo pe ya mabala pe baza pe bandumba mibali na bango pe si bapiéger bango mobali azosoupçonner mwasi aza ndumba epe mobali pasi alie pe faux profil pe aidécouvrir bazali baka oyo eza pe kaka kote mibali te eza pe na babasi ya mabala mwasi ya mobala aza na mobali na ye mais alingi kaka keno akende kobima na mobali mosusu mais mobali mpe azosoupçonne mobali mpe asali mpe faux profil ye akanisaka tala bandeko balobaka yuma bara yanki yo kanisi oza na ndako wana osalaki ndumba mobali noto azoyoka yo de gauche à droite oyo aza oyo biso bangala tolobaka aza tababe aya tababe te yuma abara yanki atababe te batababe mso akolukela mutu moko kutu mbanda moko pe ndenge eza wana okrake mbala moko
ata babete alors ebandeko bolinga mutu soki omoni mutu boye linga emiso omoni mutu namonaka nani ekala na nga oyo ya mongala mama magali ozomona mutu aza na direct ozomona ye oui mais koloba te ke non mwasi oyo omoni kaka batie kaka foto batie kaka emiso nini po nsima moko evimbi papa mbala moko okei kaka bandi chéri ndenge mobali azokodrage propre mwasi na ye mama ya bana na ye pe azowanga na ye kaka wale mama bana pe ezaka tali teke non bayebisi yo bawanganaki yo me ye moko vraimen azomona yango vraiment epuis azosenga sikoyo mpo tosala amour olobini ye pa bi na atindele foto ye pa bi eza na atindelo foto ye mpe mobali akamati foto na ye ya adamu pu atindi mwasi mpe akrele kaka oyo alukuta na ndenge afo profil pu atindi bilingalinga bapapa na biso bomoni ndenge place ezosuka ngai nazoloba ko ne maliro ezokendele misusu bokoya kolinga na mamonga ngai bandeko ngai shoko olingi ngai mpe nayi mpe matete ngai mpe nalingaka moto mpe na Facebook te ngai nayi mamongala nayi moto ya koluka obe makon parce que il faut afike bonga nakoya na Facebook oyo etondi baesiko okomona mobali azwi foto ya voiture moko azwi atie okomona obe voiture ya ondire yi kitoko menzoke yi voiture moko ya akangi yango foto na ndenge ya Google kuna ya kolakisa bato voiture ngai nayi mamongala oyo nalingaka mpe na Facebook boye te ngai nalingi komona Macron vraiment liboso na ngai boya oyo yi Macron kaka na ba Facebook oyo yi afo oyo etondi na bato tokoyeba lisusu bilongi malamu te soki bayi mpe bato oyo bayi bato ya balwande kuna batondi biso na Facebook okoyeba pe te ngai kolinga mamongala na Facebook mamongala yi matate mamongala komona foto mamongala obi te nakende kodrage parce que ayi mama moko ya 60 na yi mama ya 60 oyo na timba oyo nafungolaka misoga mama mongala eza pasi mingi bandeko c'est triste histoire oyo ete ya vraiment bino bapapa moko kolinga il faut ekita bilingalinga Facebook ezali place oyo vraiment ya kolinga te parce que Facebook ezali place oyo vraiment que non eza monde à béton eza monde arabe Facebook eza place ya kolinga te okolinga uswat cousine na yo okolinga uswat nièce na yo okolinga uswat mwana moko botaka na Afrique oyo mwasi na obokabonaka na Afrique alakisa oyo misu foto mwana ta yebisa kwa na telefone ozalaka na mwana apo siko nzoka mwana ngo pakola oyebaka pete okolo osala misu papa bilingalinga okoya kokota na Facebook obandi kodrage propre mwana na yo moko ntango bakoya oyebisa yo c'est trop tard eza lie moko ya koya kolinga te eza lie ya koya kolinga te bandeko ndeko mobali oyo bon peut-être un jour il fallait kaka asuka boye mwasi pe abombi babiloko oyo nasi ekoteya ye parce que modèle oyo azokabolaki adamu na ye lokola lipa na nguba epuis nayebi te bino nayebi kopesa conseil ya suka ya mama mongala bana oyo ya biso ntango tozalaka na ntango ya Léopold de biso tozalaka boye te okozwa nzoto te okopanza nzoto ngo be boye okozwa nzoto bandeko bozela nazwa ndeko moko akobenga oui allo bonimbisa mwa moke nazolinga nazwa appel ndeko moko azolinga kota mpona aintervenir yango nalobi bandeko na nga soki moto alinga kota emisu apesa conseil na basi ya mabala oyo baza na Facebook bazotrompe mibali na bango bayeba ke non makambo mosusu ese change ndeko na biso moko azobenga oui allo boni mama bien oza bongo déjà en direct yaya Maman Bonheur, merci Maman Bonheur na sepe na appel na yo pour na participation na yo na 4 sujets oyo conseil nini ko pesa vraiment maman la biso oyo autaki ko piéger mobile na ye asalelaki faux compte pour na ayeba température ya kindumba mobile ndeni ko kozala conseil nini ko pesa ye ngai pour na ngai
eza na deux volets. Premièrement, mission aux sala il y a changement de mentalité. Et ça très important parce que ça peut aider biso toujours se retrouver dans kati quelque part. Parce que biso toujours comprendre le Facebook té. Parce que mibali mingi même biso pe basi mingi toujours mabala surtout à mabala té on a tout dans na centre de compte. Mais mobile a évité moi ça évité. Eza mabé. Pour ngai mobile wana asali eza mabé ko ça bato ka ndenge wana. Parce que Facebook est place maintenant aux réseaux sociaux. On a quatre ans bah émission bah direct qui scénario comédie na kati. Vous comprenez faut que ba mutu nini au la direct ni mutu nini au solana yi mutu nini tant tout ce que moi na oyebi pété. Vous comprenez donc papa wana atika ko sala ba ko témoigner za malamu ti. Vous comprenez ba obi ba sala kango po mi basi ni mpe ba sala victime nango ye mama na fi kuacha bengi yo e basi mi ba sala victime nango na libala mona kama ba jija dira ba zo jije ye moto pourquoi ça pour aimer amona ba makambo wana pe na couple na ye mba sana WhatsApp ba sana Viber ba sana na Facebook mais ye victime ba za marié eza malamu te eza malamu te alors pona ngai pona mama wana wa sana situation wana nga fonte no pesa ye aboma compte wana ou ataki ba péché mobali na ye. Vous comprenez? Allô Manicole. Oui, tozolanda yo en direct yaya. Aboma compte wana parce que omoni tango nani tango na Bible tango nzambe zaki l'autre di malamu wana ne ba kitamwa sine ba kende. Tango mwasa ataki sima akoma ki mungwa. Vous comprenez? Oui. Et ça makambo mususu eboma kawe ba ngote. Vous mona? Mamsusu ko yebe yango détruire yo. Mamsusu ko yebe yango déstabiliser yo. Moi ça maman ya ndaku légitime. Mais vite que papa kuna Adamu et c'est ça mbona ngo déjà. Ce soit tena ki simate. Mungu aneza c'est quand que Mungu aneza ba son pédé. Mutu okomi Mungu kufimba la mokolo taki. Parce que moi si après pour regretter ba bilo ba tiki kuna. Et ça va ki ba kende. Et ça ina libala mamsusu ko la de la yango. Ba téléphone ba nyola ndeli yango omona okufa na ba femme et bébé. Omona ke ko be mona traumatisme na ba tension, na ba stress, na ba nervosité, ou ça ça c'est le mot après na sima au regretter. Omona. Ça conseil on fait ça y est, à pardonner y a bo malibala na pour na côté. Ali ça y est, tant a mbala boye ba ke ezaki ye, al baka ke non na limbi sio memba sima a sala parce que Adam wana bania bonse la mbongo biso ba komole comme na ya gratuit. Vraiment. Donc on a compté on a porté en wana apo malibala na pour na côté. Ali bisaïl nzambe ngaki ta mususu papa wana a changé. Vous comprendre hein? Tant mususu nzambe ngaki ba papa mususu ba sala yango à travers l'émission au bayo qui va tika au sala yango. Vous comprendre? Mais biso ba maman mususu pe ta mususu ko kuda pe na situation wana na ko ba ke non merci beaucoup Maman Bonheur, merci beaucoup. Ce qui vraiment au konako sengo mwa mukie pona basi pe misusu pe ya mabala baso tromper mibali na bango. Est-ce que message na yo pona oeza pona ba papa mais est-ce que pona ba maman okoko yebisa bango nini? Congolais a besoin de la Facebook. Au moins Facebook oyo donc pas de monde mutu mususu avant faire la émission et donc correspondance na vie na été. Mutu mususu mona avant faire makambo oyo na Facebook et ça même pour harmoniser na ngote. On se comprendre. Telle maison na ngo gratuit wifi direct à continuer pour compte à continuer et ça maté. Pas sur la sala kango. Pas si la sala ko za malamu. Parce que moi, si les balles sont sacrées, Adam, comment ça fait que je n'ai pas dit pour eux? Si je suis marié, tout n'a pas célibataire, mon bal, mon voici ma photo. Là, c'est Adam, il y a une des gars, il y a une petite d'ailleurs. Ils sont là qui viennent chercher, ils sont là quand ils m'ont dit. Mais oui, dans moi, ça les balles. Pourquoi vous continuez à faire ce bout? Tout le monde a bien parce qu'on peut faire. Mais dans les États-Unis, dans la France, pour faire la recherche, pour faire un fond comme tu vois là. Du coup, si tu dis
parce que on toujours ça là pour buka mukaka. Amen. Merci beaucoup maman Bonheur, merci beaucoup. Nzamba pambola yo na implice na yo, merci beaucoup. Merci beaucoup Yaya. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye. Alors bandeko oboza kolanda ngai vraiment ezalaki na thème oyo ndenge ndeko na biso pe auti kobakisa conseil na ye po na sujet oyo mwasi autaki kopiéger mobali na ye na faux compte. Bonsoir kana mama Chris Maëlys. Alors natiaki numéro ezali wana pona bandeko misu oyo bakoki kobenga pona juste kopesa ndeko na biso ya mwasi conseil ndeko na biso ya mwasi oyo apiégeaki mobali na ye asalelaki mobali faux compte. Alors mobali sikoyo akomaki kodrage po amonaki bafoto atiaki bafoto moko vraiment ya sexy voire même mobali kutu asengi ye foto na ye ya mutakala et puis mobali azwi mpe foto oyo ye moko ya mutakala atindeli ye yango atindeli mwasi donc propre mwasi na ye mais po ezalaki faux profil yango toza koloba toujours vraiment oyo ezali ba alerte ke il faut que ça la très attention. Facebook surtout ba papa Facebook ezali lié ya kolinga te parce que tozo kutana na ba rencontre moko ebele toza na ba camarade misusu camarade moko ça fait des années bobungana misusu mwana moko to niesi moko yo ya poto otika yo yebite ndenge nini akola. Donc babiloko bakolinga il faut vraiment stopper parce que okoya kolinga kaka na propre famille na yo likolo misumisu ozota la photo ko apprécier mutu soka za kitoko ko tia commentaire eza mabete mais vraiment ko koma na niveau ya ko draguer mutu il faut ko enquêter beaucoup plus na mutu wana okoki ko enquêter soko moni mutu wana atanga komba mutu to atiaka commentaire côté mususu oko komela mutu mama Chris Maëlys anamonaka ndeko wana azotia commentaire aza nani yango vaut mieux ko enquêter sur mutu que obandika ko draguer parce que okoyeba te soki ko draguer na yo ekotombe epa ya nani ekotombe na propre famille na yo to na côté ya famille ya mwasi na yo nayebaka lisolo mo babetelanga 2 ans passé que non ndeko moko ya mwasi azobetelanga ke mobali na ye pe akenda même ko draguer côté ya camarade na ye leka camarade na ye. Alors mobali azowanga na meya za na ba preuve surtout nyonso zali eza ba conséquences ya bilingalinga. Vraiment il faut que ça la très attention surtout na lié Facebook. Alors natiaki numéro pour la bandeko oyo vraiment bazaki na besoin ya ko intervenir soki bandeko oyo bozali na besoin kokota ou soit osali net kobenga na ndenge ya appel Facebook ou soit na komi na suka pona kokata kosisa sujet parce que toza wana toujours pona kosungana pona kobakisa na implice pona kosala vraiment très attention et surtout biso batu tolobaka mangala et surtout bandeko na biso ya mibali vitesse pe ya Facebook eza mabe na batu misusu il faut vraiment stopper parce que tozali na ba faux profil bazali ebele oyo misusu ndeko nanga ozosola kaka na mwasi misusu ya camarade na yo okoya kosola kaka misusu na mwasi misusu ya donc mwasi ya neve na yo to ya leki na yo ya mobile okoyeba pete. Donc tout ces ba conséquences ya kozala quand même na ebite na koloba na terme ni batu misusu ani komona photo ya mwasi te donc il faut alinga donc ali wana koya na osiko na monde ya Facebook okoya kosimba mutu okoya ko regretter que non place on a ke kolinga il fallait pas. Alors nzamba zala na bino tokutani prochainement. Merci beaucoup na bandeko nyonso bozalaki wana pona kolanda et puis merci beaucoup vraiment na mama na biso mama Bonheur oyo abakiseli biso encore implice na kati ya sujet oyo vraiment merci pe nzamba pambola yo motema papa na biso nono et vraiment pona na couple na bino bo continuer toujours malamu vraiment ba bonne chose na kati ya couple na bino et puis ba anniversaire biso pour na couple na bino mama
bonheur en direct na Lucarno bambote mingi na famille vraiment papa Carlos Kabwesa vraiment lelo bino mibali bosambwe vraiment toza ko mélanger te mais papa na biso nyonso bakoyoka ba message oyo bilinga na Facebook o na mona bato misu bakomaka mutu aza marié mibali misusu bakoma ba célibataire na Facebook mais baza ba marié alors kolinga soko lobi ke ote nazolinga parce que pour moi sina ngai na mona comportement mabe mais kolinga mususu na ndenge ya mayele ezake soko moni ke mutu wana zo s'intéresser na yo eza Facebook essaye oye bango soki eza vrai compte est-ce que mutu yango asala déjà direct omona na direct to so omonaka ye atiaka bacommentaire plus na mutu moko obandi na kokoma kotuna mama sanza moi namonaka mutu wana emisu otielaka bacommentaire oyebi ye aza nani na s'intéresser na ye bongo emisu okozala mpe assuré na